Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, elona osenga yo, chikote bango. Edino image, banza soko ya Congo. Je crois pas que Banzembo Oyo est mené à Renanango. Si en tout cas la plupart est à Banzembo naïe. Yopé est dérangé, Yopé est choqué. Bon, Nazaki quand même choqué na ma parole Moussous Oyo via Bimisa qui a vu mon alinga mingi. Na ba morso kaka neza la kaka massa plan on a besoin ngwa eza Banzembo Bimbati. Mais na kamo lelo na absence ça vient na limite so via zaki vivant. Azaki na linga kokoloba makamneti o wana utekolo epe loko shoka nga lisusu keno emene aki na rien soki ndenge nini aki kotoyo azoko futa palette ne azaka sous vivante fala loba mwana era azalaki vivant parce que tout le monde en ngote ayo loba ngo après donc siko to ndima ndenge ni parce que emene asakenda donc ngane na ndaki ba propos na ye ceux qui appellent ça vieux ba plan ils ont Banzembo Bimbati ils ont ba parti ba moi modèle la kaka au Banzembo qui moi parti moi bien ya mama master au koyemba ngo na cadre ezaki na cadre on ezate que non Banzembo oyo vieux à ça la succès ya za wana ba mensonge bon ngana écoute na marque pour ça vieux na ko ya ko manquer respect à rater parce que ça vieux à ça la pe banginga danger à ça la banginga biso to ala rater mais ko komati na ba niveau na ebite soki za nini soki za un to soki za problème nini na ebi Zlatan bloqué identité, émission Moko, top Moko, Adi, Loba, TV. Moto ya Rosarana déplace Makamoto, les alikwa. Adi, Loba TV, chaîne ya Malamu. Bisonyo sa totala, Adi, Loba TV, Adi, Loba TV. Voilà. Bienvenue sur Adi Loba TV. On est toujours là et je vous dis merci. Nandenge Bozo continue Kolanda Adi Loba TV. Tout le monde a entendu. Toyo qui n'a réseaux sociaux. Li je crois pas que Loba était Banzembo est mené à Renanango. Ou à ça nango succès les a Banzembo naïe. Avec une version naïe. Alors on se dit au leto Loba Bisomoro to Lukaba musicien à Victoria. Bango baga mieux placé, ba yebisa biso ceux bon ba yokango, ceux qui a bongo, tous ceux qui a bongoté. Il était pas là. Azali na vacances, de son retour il y a vacances, depuis les vacances, à Loba qui célèbre na wa Loba, na au parlementaire. Ouais, mais au ça la caméra il y a téléphone habité na zo pena fona parlementaire. Avec nous, il s'appelle Julio Nzao. Julio Nzao, bonjour. Bonjour Adi Loba. Bonjour. Boni. Vacances et l'équipe bien? En tout cas Pepelingo. L'équipe est très bien. Nous avons battu. Bateli biso libota mobimba ngana vraiment nazo remercier na grâce à ça biso quoi. Tous on a Mukesima à dernièrement à Kinshasa, on t'a vu dans plusieurs émissions, je vais juste noter signifier l'émission avec Mamie là projet na biso na Banzembo to comme actualité na. Bon pour na Rwanda nazo profiter na saluer batunyo suba otarangai. Oyo écoute on a moi, oyo écoute on a butu donc na saluer bino ba bonjour na bino sika tous vos amis. Bon, voyage à Kineraki, ça fait longtemps, il fallait tout bêtement à tour. Donc nous avons la banca, dans la Kenaki, uniquement, et avec anniversaire, il y a Evala. Et avec 6e anniversaire, il y a Evala. Donc il y a un moment dans Kendaki, dans cimetière, dans aussi qu'il y a un bouquet de fleurs naïe, dans la reconnaissance, parce que les gens qui ont coupé ça a été un moment où parce qu'il y a déjà à ça qu'il y a déjà. Et ça qui est mon côté, là, comme il n'y a pas grand prêtre papa Wembanatika qui couronne de fleurs, gerbe de fleurs. Là, comme il peut pas, il y a icône Seigneur Oshiro Taboulei. Il faut rappeler qu'il y a les Capicuna. Voilà, donc Natika là qui est gerbe de fleurs. Donc pour la maman, il y a 10 quais, nous avons Ucholoba. Toujours continuer toujours à boulot.
parce que kala mingi te le romo egoya ezobima donc yango pena to lobela pe après. Okay, alors pendant que vous êtes en vacances, vous avez vu que les réseaux sociaux ils sont en frontière et tambolara partout. Entendre Lidjo Kwampa Kolobake Banzembo Oyo Emina Renyanango, si en tout cas la plupart ils ont Banzembo Naye. Entendre Emina Lidjo Kwampa Kolobango apparemment est choqué Batumususu. Est-ce que yo likamboata oyo qui ont yopé et dérangé, yopé est choqué? Bon, qui quand même choqué na ma parole Moussous via Bimisa qui a vu mon mingi Otozalaka. To beta une fois na Lyon, ba vient na Astelan Koronta, ba Jojo Bainge, on tout ça qui ensemble quoi. Donc Tozalaka. Mais comme on a que non vie Moussous aye na ba propos wana en tout cas il y a qui vraiment bien té. Pour na ni tant ozolo ba que non banzembo. Nasi bat na meka ma muke ko visionner vidéo basaki na ndiko na biso adoyiwe parce qu'il y a une émission adoyiwe na tala ki donc ezaki na ba morceau ezaki banze mbimbate ezaki na ba morceau kaka neza la kaka masa plan on a konzwango eza banze mbimbate mais na kamwe lelo na absence vient na limite so yi via zaki vivant azaki na linga kokoloba makamneti o wana utekolo pe loko shoka nga lisusu ke no emene aki na rien soki ndenge nini aki kotoyo azoko kofuta palette soki ndenge nini ezaki donc shoka nga makasi parce que il faut qu'on respecter quand même les morts aza vivante so on a besoin rendre vie faut luka bato baza na bomoyi donc yango na ndena ki choqué pour nango vraiment shoka nga makasi comment mutasa kufa na ye déjà aza susté koya koloba ko tenir ba propos mo ya ndenge pourtant ya zaki pire mutuna ya bon on a évité mais est-ce que ça m'a bé kolobaki non Nzembo yo ngam na pesa petit cachet Nzembo na pesa junior à full window est-ce que ça m'a bé kolobaki na pesa ki Nzembo nenga lobiki a pesa Nzembo ça m'a bé kolobaki na pesa Banzembo et ça m'a bétin biso tout aux ora un musupe bon ngaité ça va mission musupe bazwaka Banzembo ya bat bayembaka mais na zone na sens que emene azara sous vivante fala lo ba mwana er azara ki vivant parce que tout le monde en côté ayo le bango après donc ce que on demande ni parce que emene à ça kenda donc ngane na ndaki ba propos na ye ceux qui appellent ça vieux ba plan ils a Banzembo mbimbate ils a ba parti ba mo ba modèle la kaka o sanze mo mo parti moi bien ya mama master o yembango na cadre zaki na cadre na zate que non Banzembo oyo vieux à ça la succès ya za wana ba mensonge ils a mamba lukuta mais à Komatina niveau kolobake emene azaki na rien. Quel rapport? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un problème na bango moko boye. Il fallait régler un azaki vivant. Koya na sima na yeboye, koya koloba bongo bon. Nga na yeko na marque pour Xavier. Na koya ko manquer respect arrêté parce que Xavier. Asala pe banginga danger, asala banginga biso to ala raté. Mais ko komati na ba niveau na ebité soki za nini, soki za un to, soki za problème nini na ebi pété quoi. Mais nga na conseiller vieux temps azo sala ba émission. Tant que le bélaïm sous Batouna, il faut quand même n'avoir retenu. Et c'est très important par rapport à Ajnaye, parce que Victorien Moussou Bape a bafou, à quoi il peut boire comme on peut saper à faux. Mais dans le cadre de la grande idéologie, on a Xavier Nabisso, donc na CPLA est vraiment quoi. Lelo, Lidjo Kwampa et comme il s'en est moi mingi. Tout le monde a équipé Lidjo Kwampa, Koloba Makambuya, Redi Amissi. Faux chanteur et mené à PC Banzembo. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Bozo qui peut été famille musique Bozo dit ma valeur n'a été poussé à comme à Makamba Bongo. À ton avis, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu es bien à Makambo. Bon, on a habité sur Bazana Barankin, na bango interne. On est à ma vivre la musique à Oazolo Bawana. On a habité sur Bazana Barankin interne, mais Kolobakeno Redia Missi, Aza faux chanteur. Bon, on a habité, mais Bissotebi qui Redia Missi, c'est un bon. Oyo asala ba prévu à danger asala ma chanson anthologique o etikalati lelo donc Banzemona eza ceux qui zobeta mututu ase to voka mais ko benga il faut chanter bon a éviter ceux qui par rapport à quoi yemo kwa za muta vivre la musique amkolo za su mutu musu vivre la musique musu bamba yebi trop ke biso obiso ba bango ba vie donc mais koloba pena bon on a évité pourquoi lo bon on a évité ces rankines to eza makamoko boye ezo se cacher derrière ba makambo wana na évité je crois que ça la pena que nous rankines Julio Ndao na kata Victoria nazoka tozoka keno babina Victoria ba venant bazali siko ba victorien banani
ba venande banani différence nango izande nini ka bino mona Victoria bozolo ba bande kono muso bazole ka ba bino ba muso baza ba vena biso ba vrai et c'est sur base de quoi bon on a évité fallait batanga ba venango fallait batanga ke kingandi vena mutu azao soki neni biso tout za ba vena na kati ya mouvement wana kolo mouvement na bazali ba kolo mouvement na ba vie ba mokartana ba joli mobiala ba vie na biso mutu wa mugamba wa shifa mutande ba vie na biso ba makolin ba vie na biso ba bengali bango na nde bakolo Victoria bango nde bakolo bakeno soki ndenge nini mais biso tout wana tozana biso ka ba vena to eka ko travailler to eka ko sala donc mutu moko to ya koloba moni bato bango koloba ke Victoria na éviter so sala nini ozoloba Victoria mais so tozotala lelo o na monde musical tozotala keno so totali famille quartier latin totali famille awenge to mona keno Victoria eza na place mo te boyo ezo se situer so na zolobela bango par rapport à bana o babimi na ba orchestre wana alors fallait to sala ke fort keno biso pe mais tango kama mama ndengwana ngana zo kama mama ya Victoria ke banvena siko après est-ce que les lots et aussi il faut savoir que nenge pour ne pas citer le nom nenge musicien à Victoria Basanganaka très souvent tu n'es pas avec eux. C'est parce que yo olingo sangana bangote ou bien c'est parce que bongo batio de côté pour na mona ngande basanganaka o atamusumo li solo ba ke ba yembi mais dernièrement tu mbaran tu na nini ba très wana to kinda na mona bana mamba Victoria dernièrement na na studio moboe na moni bato Victoria mais yo na kati ya makambwana aux alarming c'est parce que ba intéressera yo te ou bien yo mutu kimara bango tenga mutu à vrai dire ngamu na linga souste parce que moni place respect za pena mingité ça sert à rien à dire place wana donc sur moni place mobo donc respect zati entre nous ça sert à rien parce que ya comment na baba niveau mobo et za la bienté ya moni na se retira na ndenga mabete ba ope batika na ba za ba bon ba travailler donc moni Victoria ezaki net institut moko supérieur pour ngala utaki ya Freeze avant ya Victoria pour na beto pena vrai li solo ngana utaki ya Friza ngana imbara na Seigneur Rochero tous les musiciens congolais ba revana ba leader ngana no pe malaye to lia kané Doumenson na Kundulu na Makian wana yaki damage grand prêtre manda olia mais tellement ton no yembaka ngana inga kudanda obenga susu anobenga collègue ton obenga ngana ba collègue parce que Hervé a comme un vice-gouverneur à ville de Kinshasa charge les gars to na mo pe no ngafona bunga mais ce qu'il faut faire là mouvement na kende BCBG na kende wenge maison mère na kende bouna boy et ça la coup na concert moto betaka na marché de la liberté na masina wana roi de la forêt na PC Bambote abeng ça grand prêtre Taboulay concert on est na YouTube après concert wana ba massa ba comment wa lukanga na kende kota côté wana menga non et ça la bienté et puis na signaler quand père a facha ma be benga pena bouna boy donc il y a un moment na bendaki na bino fana que Victoria tellement descendance il y a fiesta ils ont côté on a fana que ndeka côté wana sikoyo et ça là que non ngala zokota Victoria bazo travailler les jours le plus long ouais les jours ils ont un peu temps pour bima les jours le plus long album wana les jours le plus long donc disque yana qui disque moko ya qui disque moko donc na éviter quoi ils ont qui temps ya osakana sikoyo batu baye wakate pourquoi disque wana ils ont qui temps alors vraiment tout partager tout pourquoi le jour le plus long ils ont qui temps pourquoi disque wana le jour le plus long ils ont qui temps omoni et ya qui na ba guerrier o banda bosser na mouvement na qui na ba le procureur Zoebela ezaki na ba souhaiter lesi ezaki na ba Anthony Sampaio ezaki na ba Guimoler on a opesa bambote isika ba grand soldat na kata Victoria bango ne babunda penda ba guerre à danger sous na Victoria wana donc beaucoup de respect ba kina ba gejo mais siko bango siko ba yakolongwa bloc ba bendani donc ba soda pena ba généraux ba tiki pena ba armes ba déposer ba armes ba bendani ta siko ba tika grand vide wana jour les jours les plus longs ezo salama eza jana ba studio boyena boy wana ba yemba ki déjà on va inviter. On va préparer quand nous allons vous savez déjà la préparation pour banda déjà ba mama studio bu ba masa ba benda. Si ba boulot peut commencer la mati 100 000 studio ba boulot 100 000 studio siko ba plan oyo fallait pena neti ba plan mususu neti zoya banda oyemba ba tika ba exercice
batika ba exercice pendant na Victoria wana sikoyo ba plan wana o bazoye banda koyemba na bana mai musu banda oyemba zo senga sikoyo fallait sikoyo mutu moko ya po ayemba pe na ba dimension parce que c'est mené eza pena vala kuna mama koyemba ndi donc yango mona ki donc ça qui appelle ya les king les lona comme king donc donc au lingolo parce que il fallait qu'il y ait aussi est-ce que intervention de la Guinée n'a dit parce que ma musicien me l'a belé mais bon il y a on a vu ça yo disque on est où melaki parce que magamba pas ces agina katia les jours les plus longs faut yemba fiesta faut yemba couleur faut yemba niveau au viazo lingo yembela ba master tout bazaki wana ba master ba kokangote ba master banani ba master oya ba chanteur oya génération nanga neti banani timenga na ko ya kotanga bakomba ba master awa tena binga ba master ba tutu ba fila tinga la gina ba fila te bango ba nani ba mulo scanto ya ki chanteur te ya ki animateur banani sunatanga tout kotamona biso donc parlant na lo baka ke non esenga ke no mutu mo faya aya olongola biloko na parce que biloko ya makambo na zolo ba Richard Ikambo Zako Mobiala na kati ya Canada et puis vient nga Shadi la Mokanya et puis Kams Kamizo le véritable japonais ba ko expliquer au makambo na zoloba ba masa ba kotanga ikulu dimba et pas ya vie que non mission wana kutu fane bimakate to yemba ka banini oh to pe mara na kati ya studio on va funda pas mener kota sokolo dimba banini neza la ka parce que mouvement kala mingi te faut ya nord mais ce exercice là il faut aussi ça disque wana les jours les plus longs pour exercice là qui wana jour moka na studio boye ba masse zo simbate okota na kuna kene meka pa me bimadi muso akoti kote bimadi siko interview bima aya wa petona uta kia friza ba senga vone bima katedi ah ngana kamwe ngana bise méprise faut bima kate na kamwe na ndenge nini parce que ngana uta friza to répétera na micro ba instrumentiste bazo beta na guitare na électrique donc ngape na zana micro nanga mais ce que air tozo répéter na ba massa wo coller ba chambre massa siko ba guitare ça va beta na instrument ba massa siko ma kanzembela rara ma bena donc ya donc sundeni parce que pena donc na website parce que nga moyena gange za te et ça que no wana na zo so ande ba plan o ba zo ça ah oyebi ba plan wana c'est oui na yebi yango ba na kota na nyata déjà na nyata nzembo liboso o ya kinwani toto kono muke ezalaki kotala ya pamba yango ezokisinga mpota na motema mpasi monene hémorragie eza interne yango na bonzeli yo oya didie oye kinwani nanga noki na kowa bolingo na yo eleki vino nelengi mafuta nzoi kuto ekokana nango te o tinanga na bonzeli yo zala mobali nanga atoki yo didie kinwani belome yo bouleversenga tusuna sala nini je suis à toi sala oyolingi fleur oye kokani nanga ezali na ede nga donc nzimbo wana quoi na wana ndivya ndima takolwana tango na yembi kata na nu petit nga na kasi na yembi mabe bimawa techo yo asa mystique wana na cabine kota est-ce que bien on peut dans mobimba c'est ici kota kene wembo na niata nzimbo wana mobimba na bima abisongo binzemo mususu oui na bise si na binzemo mususu wa swazo pesa nsko ba biloko oyo ba massa sko ba batika ki ba exercice pour nzembo ya reine de fleurs mona ki zoé na Olympia o to betaki zoé mataki ya reine de fleurs parce que yende fala mbango na les jours le plus long mais abenda naki sko il fallait ce exercice na mutu mo longolango za kunde nzembo ngo tutala azali reine de fleurs katia bana basi atelemi lokola kilima njaro ngombo yeleki bangomba nyonso na molai bato nyonso oyo bayaki otala bakamwe amekaki ne kobima kaka
un jour mibali nyonso bayaki kotala ye moko moko katya bangwa kanya bala ye eske bote ya maji to pero ya nkisi mbotango ya maji te mbotakisi te mbote ya kobotama ya famille mbote bandi na nkoko eye na mama lelo eye na mwana Florence na bato nyonso baluli mbobosana teke boluli mpona bonsomi po Florence aliwanga botikango kotungisaka ye na nzela donc yango wana. Alors lelo tango eza ko te belé na betaki différence mais ozaki nango tango outi à Friza oye na Victoria, qu'est-ce que tu as ou apprendre l'or moi pas éminent mais la Victoria différence avec nous? Si parce que kuna na yako zo H aspiré so tali na ba neti nzembo na uche yemba tout à l'heure Didi Kinwani au moins na sana ba H aspiré na vocal oyo on a zula ngope ba prix na kin Didi mwana ya papa Kinwani Didi na lula yo na tembengo bolingo oyo e bandi na téléphone na komi amoureuse voilà pourquoi. Ah, donc H aspiré en Honda. H aspiré. Ah, filmé quoi. Ok. Yango ce qu'on a na zwaki na Victoria et puis na zwaki ba technique et belé, il y a ba R&B parce que kuna na Friza tondo beta fiesta na ba sumuchum. Na Victoria sumuchum na fiesta pe ali. Mais ce que uteme kuna donc ngana gina mufana ba kisasko yo. Pas bilo ka vieux quoi. Alors voilà. Alors Lelo tout mon a famille famille quartier latin bah c'est Maramouké, famille Wenge n'en parlons pas, Zaïko aussi, mais Bino Victoria Boza est belé awa. Mais on vous sent pas, on vous voit pas. Boza maladie, Boza bien portant. Et aussi matin intimé les rétro, intima. Les amours intima. Et aussi mbaté puis bata danger baza trop mututo akoma danger donc to mako kamwa wana poto awa mututo akoma danger et loba ta vie moko donc baba bakoma loba wa parce que to zaki na kata ba ken wana so to remonter temps na ba 2007 ba master batambi kotazo zompa Bikotazo parce que ngana ki le seul chanteur nanu Bikotazo zan yo ngana ki le seul chanteur nanu na ki na Victoria na ba Carlos Bakar. Donc bien véhiculé, à part mon grand prêtre Valamala la campé, j'étais le seul chanteur. Aux hommes, les lois, tout le monde au Kamo, Massa, Msuba, au Kamo, Makamo, ce soir. Donc, tous au Kamo. Donc, il y a un habité quoi. Donc, mais yo de ton côté, toi, tu penses que tu peux avoir un coin, toi, oh, bon, on a une par exemple, Victoria, on a Lucas Julio, ceux qui a Robert quelque part, on a Batumso Sassika et Simba. Et oui, au Simba, na minute, oh, tout sur la souma Kambo, yaba archive, tout ma histoire, tout ça sur la histoire, tout sur la présent. On a Zaki na Afriza, et pas à Seigneur au Chirota Boulay. Après, on a une Victoria, elle est Santa, on a qui ba grande école, il y a musique congolaise. Alors, après départ, il y a Batouana, Baza Sousti. Après Bango, Bisso Salinine, parce que Taboulé a plus de 1000 chansons. Et mené à la chanson belé. Bon, ce que Bisso Salinine, expérience auto profiter pas ba vieux wana. To ba no beta ka ba bilora ba Victoria, to no beta ka biloka, to boite na ko beta moko mi balé, mais na ko sala teke na coin moko boye, na kei, ngana beta bilora Victoria aussi mbaté. Et aussi bon ce qu'on aille. Ok. Hein? Bon ce qu'on aille. Donc tu préfères évoluer seul que au lieu au. Donc on a lobby na landi vient na redia miss nenga lobagi. Akendaki na ngombele simbaki te yango benda na individualité. Na mekano na individualité. Donc na mekano no quoi. To meka to lakisa ba makasi oyo to zui ba mayele oyo to zui pa ba vie wana. To meka otali sa mpe na mukili. Voilà exactement que nous zo beta na coin moko boy côté bazoli adumeso na makia yango zo benga andule. Wana za ndule te. Wana yango te. Alors Julio, je pense que pour aller l'autre côté, actualité non ce batubisika baza bayoka, actualité no Europe sabango, ba edino image panza sanga Congo aussi gazeloka. Edino image nenga zawana samona déjà je t'aime maman featuring au grand featuring auto Bettina Pichu Santiago le soliste star. Mobali à Nathalie Villa,
TV mondial na pesi bino bambote et puis ba Meli Jatans Niki Jatans na pesi bino bambote sika bozwami bazo sono je t'aime maman parce que nzembo wana eza ba genre o ba vie Pepe Kale banda obeta na ba vie Mama Dilou na kepena na odemba wana ba bazo atamba yo ka je t'aime maman eza nzembo Santiago Ayembela ki asaki hommage à maman na ya kufa mais eza nzembo moko eza na ba démonstration ya kosangana te na kati do bazo attend ba yo kana je t'aime maman wana oyo to tie featuring ya ngai le King Gilonzao et puis Santiago le soliste star na bi ke dino image a otela bino moi extrait bo talaka bozo nuance ndenge nini makamozo après wana nde yango siko to na grand featuring entre ngai na masa nanga ateli kunyanga le chef le souverain pontife donc qualification na qualification Azad danger le souverain pontife donc chef d'orchestre il y a F victime il y a Fali Poupa ateli kunyanga to sali na ye featuring donc nzembo ngo makala mingi te na sir na tinde déjà ba bazal jana ba affiche donc dit nous imaginer a solo lango kaka donc je t'aime souviens-toi Zoya et en bois qu'il a été souviens-toi kasi banzembo ebanda ko sala succès kala ki bambo akela ti na considère ezaki bambo akela c'est vrai que peut-être question batuna trop ou bien batuna ba musicien ya Victoria trop parmi banzembo basali ba basala hommage ya Eminem mais nzembo tikale marka batuti lelo ezanzembo ya il y avait beaucoup de blessures. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Pour une bella ba musicien Eminem hommage à Eminem nzembo mo tikale te logo la blessure. Mais nga ne na bona composarati le nzembo ya vie na nga na vie na nga nzembo za déjà na composaka nazo composer parce que banda via kufa siko tozo ki na 7e année donc nezo pesa nga itan ya otala ba comportement ba tout ko étudier et là on nga na ko koma on na ko yemba parce que o papa yemba sala wana asaki on parce que aki père na yi c'est normal et puis papa yemba asaki neti biso te wana ki grand ya ba grand wana grand prêtre donc soit sali nzembo donc alela ki pena emene na motema na ye mobimba parce que azaki petit oyo ndenge mo via banda ko yebisa biso aki pena pire petit ya vieux bokol donc emene ya pena abanda olambela vieux bokol na babadi ke donc badi ve pena alambeli ke ve pena asali kotakoli asali Damson donc aki pena pire petit na ye donc c'est normal mais bisopé dans netinga personnellement nzembo ezali nazo sala toujours bat ba ozana mango parce que vi madilu pa embela ka Vilombo Makede après bâton et pelé. Ok, alors pour la token émission, le mot de la fin, ça peut être quoi pour clôturer notre émission d'aujourd'hui? Bon, il y a encore un autre goloba, tous en a featuring à mon nene, autre salingaina à Télé Kunianga, le souverain pontife, le tout puissant chef. Badba Zoatan, Kalaming était bimana, on a assis na ba 10e mois awa, Badba Zoa, souviens-toi, Ezoya. Par là, on a dit que les cinq mots de Bruxelles, Guy Shinda, Jide Kibelo, Yaya Boga, les leaders phénomènes, Bazo c'est la Makambouana, Bazo c'est la Roimbanzi la Monconjaliège, Azo c'est là. Doudou Luka ou le boss, Azo c'est là. Sakinzong le roi de Grenoble, Sakinzong le roi de Grenoble, Azo c'est là. Donc, et ça, Makambou de la Blagiti. Et ça, Blagiti, donc, souviens-toi, Zoya. Je t'aime maman ya wana zawana bo consommer ngona no parce que souviens-toi j'ai toujours pour activer toujours maman kamunenge za la pression quoi donc voilà quoi donc ya wana ina saluer qui 7 lobini ket nangani qui 7 mère supérieure balba que les guide bazala toujours guide balala toujours simanae hein ba photocopie mabe toujours kebisa toujours parce que omoni na ki na idéologie moko boy parce que lelo bazo ya makama oyemba pour to so sous temps pena to ça l'émission surtout que parce que aide chanteur tu veux dire quoi par là aide chanteur mona na ba chantier et alors ma maçon na ba aide ba solo la manœuvre mati amema boy na boy ya na limba boy na boy donc ba aide pesanga mais ba aide chanteur ba pesanga diago ah bon ba ze belé ba yo bebisi la biso ndule ba aide chanteur neti banane to so mona kawana o soki ndenge na ba aide chanteur to yeba bon ndenge to distinguer ba aide chanteur ba yetango azoko kwa makambo ngoti tango azoko kwa makambo ngoti parce que ça mambalolaka ndenge na sali ba souviens-toi na sala bino ka moi extrait souviens-toi mi masona sala
lelo nabimi mauvais mpona nini baye nasalisa bandima ngai te mpola nini mokili yango la reconnaissance ikeleve adilondole donc toswaka nanu wana parce ya bilo asikezoya bozongo na kati ya souviens-toi donc par là nayebi te quoi. Voilà. Merci beaucoup Gilles où il a parlé avec son cœur. N'hésitez pas à entrer en contact naie numéro na binomo boy biango. On va aller contacter ngai mingi Félicien Sanga na antenne A. Félicien Sanga et puis ngana bosana vient ngai les Mola Zakari Bababa ce grand prêtre. Ndeka to solo na kata kine puis na bosanité les grands prêtres honorable Pacho Panda na pesio ba iserta na place aux aliments sananga Guilin dengue na kini bo cadrer toujours ma solo ndenge zalaka GLTB agence tekasa la Léon bambote na bino puis bana tout ya couloir madiako qu'on appelle bino bambote donc ndeka na solo na bino kala mingi te na oya susu po to sala ba idéologie ndenge to solo la ki donc masa tout na pesi bino bambote bozela kaka souviens-toi ezoya Zola de la Cruz Zola de la Cruz mokonzi ba zombo na kati Allemagne na kati Suisse pardon ça va déjà ma solo base déjà complet et puis il y a Boga leader phénomène Maramouta Roloba mingi zate na pesi grand prêtre Samawilangi mbo théâtre venanga Ange Bongo Befea Bambo théâtre Valency l'homme d'équipe Pakutuna. Chers amis, je pense que vous savez si bien que ça risque d'être long pour finir les dédicaces. Victorien Bazan a eu une bossanité vers Kamoulele et certain, n'avoue jamais. Yemoko Popol Mukelenge wana ba Victorien Makila et certain mais certain grand cachet to bossanité grand cachet petit cachet comme ma grand cachet ngompa me Gilva Manseka TV na Charlotte DT to pesi bino mbote mais certes na bino yango et d'une image non on est ensemble il y a Lolo Chami au PC Lingambote passe zanga dit joyeux anniversaire à toi Judith Wendo. Judith Wendo, joyeux anniversaire à Koki Simboula, Torozalawana, faites-le le cas très bien. Moi je vous dis merci d'avoir suivi cet élément. Restez branchés sur Adi Loba TV. On va clôturer avec la chanson, évidemment chantée par Gilo Nzao. Ah maman, nalelo na monoko nini hey. Nalelo na ki Congo mama video na yebi okendeki ne sengote okenana kanda. Il y a quelque chose qui se cache derrière ta mort. Na circonstance nyonso tokumisa senzambe mabelende mokonzi mabele oyo tobwakelaka soyo mabele oyo tonyataka tango iso mobola to motambongo suka na yese mabele tandela biso mbeto ya libela e mama nalelo na monoko nini he nalelo na ki Congo mama fuidio nayebi okendeki nesengo te okenana kanda. Il y a quelque chose qui se cache derrière ta mort. Peselanga imbote na baye bakenda. O peselanga imbote pa elwa momaki di Franco. Tabulai na papa wemba kinkese remene ya bakenda e. Ale moloto Marie Misa mon frère de baba. O peselanga imbote na baye bakenda. Bakozonga te o nolimata ba papi pepi bloqué identité émission moko top moko Adi Loba TV moto ya kosakana te place makamutu ezali kwa Adi Loba TV chaîne ya malamu biso nyonso totala Adi Loba TV bébé mon bébé la kimia non mon patati Karine Kaya mona poto kude ratakate donc kuna na zone sona poto yo ba parfait yete ka ba papa poto moi ke ba parfait za solo o ba parfait parfait ba isemi yake ba gel ba potas ba façonnable parfait riko banga na hote awa exemple ma pas ici c'est Paris
ndenge ozala na pote meme ta commande ya biloko opesi lelo mbongo nokaka awa nyonso ya tout na Zara, H&M, Selio, Commode, Kamaï biloko mana mozali baprix na eza abordable de bana pote kite wana kata kaza farage mo 48 pote kite awa bana funa bana wapi bana Congo mobimba awa nde ba parfait les secrets de bonne odeur ya moyo karani kaya femme d'affaires pote kite ni ba France pende na kata kaza awa na farage mo 48 mais c'est déjà dit farage mo 48 donc tout copie parce que qu'est-ce qu'il y a quoi gamber la farage 48, donc tu te diriges vers Charles. Donc c'est ça. J'ai trouvé quelque part, nous avons un Farage Gambela. Heureusement, Farage Gambela. Numéro 48. Au Sénégal, s'est dirigé vers Chaba. Et pas maman Karine Kaya, femme d'affaires. C'est écrit de bon. D'accord, c'est ça. 243, 81, 49, 48, 798. Ah voilà, même en Europe on peut... Oh là là, c'est du professionnel ici. Hein. Oh là là. Oui, mon numéro c'est 0033 71 53 94 41 36. Comme 94 41 36. Donc tout ça m'a pas Manzouzi, Tokos, Manzouzi m'a plein à craquer, bouillé bolé. Tozo lia taba tozo mela, tozo chez Manzouzi, tozo lia kitoko balobi taba kwanga, 20 zali whisky zali nyonso zali avec Eddy no image na l'élite. Et ça va bongo ça non va bongo. Au week-end moi taba chez Manzouzi ça la bien. Donc sous tozo lia taba kitoko, ça la Eddy no image. Donc ils sont ya wate, osate. Kina kutoka kine yake bisoko kin na kenda ta arjala kisomo tro Manzouzi umela mais dire na commencer Manzouzi tolian tabato sepela Paris yango toza na Eddy no image pas Manzouzi taba elengi toza ko inviter tout le monde pas Manzouzi taba kitoko kolia kitoko makambo kitoko. En tout cas je vous invite tous à venir chez Manzouzi à Sarcelles terrain de yango to kesu wapi. Pas plaisir à trop na sepeli taka biso ba njilo to koi kitoko ngana uti Canada na ye donc na lengo kitoko. On est là toujours Paris c'est Manzouzi. Moi c'est moi qui dirige Paris pour l'ambiance. Nous dans la thématique Paris c'est comme ça donc c'est chaud. Qu'est-ce que tout le monde tout ça a appelé puis à Paris donc Dieu ça bien donc dans les bons trucs au palais. Donc a c'est pas kitoko ma mutele. Boya bana mai bana Paris. Chaud tout ça. Loko ya bapa ya mère yende mtakani masolo na kata Paris oyeyo donc dit loko bra ya photo voilà nene za la délicat de salama o bozo mona ba anja jambe ndamba kiliye